Matondo. Matondo mboka bino bande kwa biso baso ba epeme de tanda bango moke po ete balanda nini toli bango mokona lelo. Lo sako pa na yo papa na biso Wuli Kayenga. Lo sako pa na yo ndeko na biso Ernesto Machado. Lo sako Koko Bokechu Amo. Lo sako na bino nyonso ba balandi biso baza na kati ya bandako na bango o baza ko se prêter po ete balanda nini toli bino mokolo na lelo. Kemo na tata nzambe ya mpungu tolendo epa ya mvulusi kimbangu na ntungunwa epa ya mama kipa vita ndona epa ya ba divinité na biso topesa bango kaka matondo. Matondo bandeko na kanisi oyo ezali koleka na mabele kolo Kongo ezali koningisa mokili. Eloko nini ezali koleka na mabele kolo Kongo oyo eza koyela biso liboso. Bandeko na kanisi boza koyoka Kongo kuna na kati ya Kinshasa ezali koningana. Nini ezali koningana bandeko balobi ete ya solo coup d'état ezalaki manqué na kati ya ekolo Congo. Encore une fois. Encore une fois, un coup d'état manqué, kaka na Chilombo. Alors, biso, toyaka kondima bendima ndimate, po teobi ke tokomi na tango ya verso. À l'ère du verso, to lukaka to yeba, bosolo. Qu'est-ce qui se passe? Te promettais ki bino. Bosolo eko tika la kaka bosolo. Et kalezala ki no kuta eko zoatan. Mais bosolo ya lelo na tango ya verso, to na tango tika le kuta et le kéate pour vous sengeli boy ba vérité ni ere kan mabele kolo Congo ya solo bande ko bana somme kolo Congo oyo nyonso ezali ko lekana mabele bankoko na biso Congo ezala ko kamwisa nanu to mona makambo ya boye na mabele kolo Congo te tozali ko mona yango lokuta ekomi na minoko ya bato lokola bakopema na lokuta mais nous sommes plus à l'ère du poisson. On le coûtait, c'est le caca. Batiki le coûta peut vendre dans 6 mois lelo. Et puis, na tongo, na 12 heures. Boza ma vérité. Bako sakibino. La grâce ya Nzambe tata. Ouaza ko révéler biso makamunyoso. Voilà, mes chers amis, un fort coup d'état organisé par le général Christian Chiwewa et son DIRCAB. Alors, je vous informe que Chiwewa, en ce moment, je vous dis, Azana Katia, prison Yandoro, Bakangaki, avec une résidence surveillée, Sambisi, Togo Sabino Nyoso, en détail tout, et le Konini et les Kakiwana. Ah, on se pose la question. Ah, encore Chiwewa, trahi Félix Antoine Chilombo, béton, oya biloko benga béton, Togo ele bino en image, Bogota na Nyoso, et le Konini Oyo. Ezali koleka na kati na mabele kolo Congo. Est-ce que nani akoko ndima makambo oyo nyonso oyo ezali kosalama na mabele kolo Congo to prome comme to lobaka mikolo nyonso ke toujours ya bango ba ina lokuta biso to wana vérité et vérité et kozala kaka toujours et ko triompher lokuta poete lokuta et ko gagner terrain de société na kati na mabele kolo Congo ya solo poete bande ko ebele ba yebi ke lokuta o memela ki biso et ko simba le société poete nyonso et komi vérité polele. Chiwewa azalaki nani? Christophe Chiwewa. Oboyebaki ke azalaki un pasteur, azalaki depuis époque ya Hippolyte Kanambe. Non, to banana na Laurent Désiré, Laurent Kabila, donc Kabila papa. Azalaki une époque à Kabila papa. Et azalaki ne colonel simple papa comme pas ya Kabila Hippolyte Kanambe. Azalaki pe kaka soda et officier kaka ndenge wana mais lera komi epai ya Chilombo lera récupéré basoda nyonso Kabila tikelaki ye Chilombo a propulsé moto to kobenga Chiwewa akomi général propulsé ba grade nyonso te 3 grades sauté papa ah tokaki Chiwewa tokanise ke Chiwewa azalaki moto ke akoko trahir Félix te comment tozoka lelo ke Chiwewa a trahi Chilombo. Comment? Chiwewa a trahi Chilombo. Mais la qualité de combat sur le Congo, nous sommes tolobaka, nous sommes la vérité, nous sommes la bino polele. Chiwewa a zaraki oba benga général oya simba qui garde présidentiel.
oyo boyebaki ye akanisi mingi na kati na biso bamonaki Chiwewa ndenge azalaki kotenir basoda tobanda komonaki ya solo Chiwewa azali moto oyo mpenza Félix asimbaki bien na maboko mpo ye moko mpe atémoignaki yango tokotela bino bavideo oyo Chiwewa atémoignaki tokotiela bino yango eboyoka nanu eske moto wana akoki kotrahir Tshilombo. Allez, tokozwa ba image et puis toyeba ndenge nini comment arriver ko trahir Tshilombo po ete bandeko bana posa koyeba ndenge nini ekomeli bango ke basala trahison bango mibale bakangi dirkab na ye basali bamemi ye na kati na prison babengi Yav général Yav oyo azalaki na prison bavandisi ye wana confrontation banoba ba vérité ndenge nini base préparaki po ete basala coup d'état oyo ezali manqué. Ah, bandeko. Ebaki mikolo eleki boyebaki yango ke Général Sikatenda akufaki azalaki na kati na prison baza na plus de 60 officiers d'espace sahélophones baza na kati ya prison ya Ndolo bala kokufa a petit feu. Bandeko bolanda po ete boyeba réalité baza kokufa a petit feu bazoboma bango malembe mais makambo baza koboma bango euti wapi oyo bazokanga kaka bofficier supérieur nyonso d'espace sahélophones c'est-à-dire kobanda Kisangani te na Katanga espace wana tu balobaka Swahili baza vise bofficier supérieur militaire nyonso baza na liste ya banani ya batuti. Alors bofficier wana liboso nano toka nano Chiwewa alobaki nini tolanda ye Chiwewa osala baerreur nyonso ya mokili me kotrahir nzambe jami bale papa beton beton Fati président jamais mana tata wana namanda moko akasika ikiwasetwana akasekela liboso atondite akasia mibale atondite akasia misatu jamais wana soki okosilika je m'en fous. Amen. On a Gérard Chiwewa. Papa, akoti na za jenge ni wewe. Akuta jinga Gérard. Apompe moko. Apompe ani bale. Na suka na non. Apompe. Et puis atuni est-ce que ça kana mosusu ya? Bebe ya suka. Soki baleti cravate eza mpona nzambe na ye. Amen. yo matango ya koyoka mateya oyo asiliki nakoyebisa ye papa asiliki pardon nano po toza bato. Voilà. Moto yo papa oyo babengi na kombo ya Christian Chiwewe azalaki général azalaki tout d'abord pasteur général oyo lelo balobi ke atrahir Tshilombo ye alobaki ke ye moko na vie na ye na bato mibale na mokili ako trahir bango jamais ezali Nzambe et na Félix Antoine Tshilombo. Et bon papa Tshilombo, qu'est-ce qui ne va pas lelo yo na Chiwewe pour se trahir? Alors, biso tokende na mozindo actualité na biso po ete tolobela bino eloko nini est passé wala po etalobaki des personnes akoki kotrahir bango na vie te mais comment arriver kotrahir ye? Alors biso boke service de renseignement militaire esali nyonso elandela baconversation ya Chiwewe. Alors baconversation Chiwewe balandeli yango e biso ke voilà tokobebisa bino nyonso à 16h. Après l'interrogatoire,
plus de 5 heures, le général Chiwewe vient d'être acheminé immédiatement à la prison militaire de Ndolo grâce au service de renseignement des mercenaires israéliens et américains. Voilà, on a seki, grâce nos ongles là. Donc, après un interrogatoire de plus de 5 heures, le général Chiwewe vient d'être acheminé immédiatement à la prison militaire de Ndolo grâce au service de renseignement des mercenaires israéliens et américains que Chilombo a sauvé, sinon Chiwewe serait autoproclamé président de la République démocratique du Congo. Voilà. Alors, Bande Kovalebi, coup d'état manqué, voici la convention qui aboutit à l'arrestation du général Chiwewe, preuve à l'appui. Alors, il y a un retangé la Bande Kobo, alors, voici la conversation du général Christian Chiwewe. Message 1. Mon général, il faut passer au plan B. Là, c'était à 11h11 AM, donc avant midi. Réponse. Voilà, donc, il faut passer au plan B, à 11h. Alors, réponse. Il faut un peu de patience car le temps n'est pas bon. Là, à 11h12. Alors, message D. Mon général, nous n'avons pas une seconde à perdre. Il faut passer à la vitesse supérieure avant son départ aux États-Unis d'Amérique. Voilà, à 11h16. Alors, réponse générale à l'Ubiboy. Négatif. Il faut convaincre les autres. Voilà, à 11h17. Message 3. Pas de soucis pour les autres. Raïs a une main mise sur E. Alors, la situation est sous contrôle. Activez le plan B. Le mode d'urgence. On en a 11h22. Réponse est lundi. D'accord. Nous allons les go. Non. Nous voulons les go. Voilà. Nous voulons les go de Paul. Nous voulons les go de Paul pour passer à l'acte avant la fin de cette semaine. Donc Paul, je pense que c'est Paul Kagame. Message 4. Bien noté. C'est urgent. Sinon, nous allons tous perdre. Nous allons tout perdre. Et nous allons tout perdre. Si la signature d'accord entre les deux passe, le seul moyen pour empêcher, c'est l'événement. Voilà. C'est l'application de la source à de la sauce à la tomate. Alors, réponse, c'est bon. Et préparer une bonne bouteille de champagne. C'est accordé. On en a 11h35. Message 5. D'accord, vous êtes la dernière cartouche du plan B. Raïs compte sur vous. Surtout les leaders, les leaders des 1000 collines. La bouteille de champagne, c'est champagne, est sur sa table. Et nous attendons votre son de trompette. On en a 11h55, 50 pardon. Réponse, 100%. L'activation est immédiate. Zikissa Sim, 11h56. Message 6, on est à Souka. Bien noté mon général, bon boulot. Et rencontre au pays de 1000 collines. Tout power vers 11h58, donc 12h, donc 2 minutes. Alors, voilà, message de conversation. On va le dire que Bakangeli Nango, Oyo Bakangeli Christian Chiwewe. Alors, dans cette histoire ici, il y a une conversation, il y a une awa, na monyango biso, pour na biso tuzabana en kimbangu, tout le monde a masolo, na face mususu ya monde. Voilà, s'il vous plaît.
Alors, conversation au union sur bâti, on a combo ya ti. Oui, biso tolobi boy, pas de komola. Là, on voit, il cite les noms de 1000 collines, il cite le nom de Paul, il cite le nom de Raïs. Donc, c'est-à-dire que commandement na bango, on a hier général, na moto baza na hier, qui coordonné par les Tutsis, n'est-ce pas? Selon bango, et qui coordonné par Kigali. C'est bien bon, Tonanda. Alors, l'air du côté là, est-ce qu'il faut croire à ce message? Il faut prendre ça au sérieux en regardant tout ce qui s'est passé au Congo. Dans le passé, depuis Félix est là, depuis la fin de son premier mandat, on va brouiller que les caca comme soupçon, il y a coup d'État. Coup d'État manqué. Coup d'État manqué. C'est toujours Félix et Moto Oyo à la ratagaba coup d'État, à la magie, à la service spéciaux, Oyo ratagaba coup d'État. Alors, Bishop Tolomini, le nom Félix a gagné plus de 60 officiers, l'espace féilophones qui sont dans la prison de Ndolo. Mousso Bazali na demia, Bazali wana, Bazon Zelaka Kaliwana Bangopo, Bana chance mokoté aux communautés internationales ou ceux qui imaginent le Koya Kaka Nzambe Tata. Mais le reste, mon côté, on a droit de libérer Batouana parce que Bokaki Makambo, il y a Jean-Jacques Wondo, alors qui était Kuna, ce qu'on va considérer comme Ozaraki Bakangaki pour le Makambo, coup d'État, il y a Nania Chilombo, Ezali, Promna Yonda, Liwa. Bon, alors, l'aide telle union sur Tolobé qui en tout cas nous avons un sérieux problème. Le sérieux problème, tout le monde est 60, plus de 60 militaires espace. C'est le fond. Bolanda est très important pour être capter le message au nyonso. Espace sur le fond, Bazana Katia, prison Yandolo, pour le Makamba coup d'État, Kakabango. Alors, les talibans oublient que les talibans, je m'adresse maintenant à tous ces talibans. Qu'est-ce que vous oubliez? Vous oubliez que Fatih Beton est encerclé par les Tutsis rwandais, n'est-ce pas? Quand vous parlez de Tutsis rwandais, quand vous utilisez le fond pour déstabiliser le gouvernement, il y a Fatih Chilombo. Déstabiliser le mandat de Chilombo. Mais vous oubliez que les Tutsis là, ils sont dans la présidence, ils sont dans la maison du président, ils sont là-dedans. Et le plus dangereux sont les Tutsis. Et aujourd'hui, vous avez vu Kanga, Baswahili. Bateau Baswahili. Kobanda. Comment on appelle ça? Sangani. Tina Katanga. Bateau il faut les arrêter. Mon fils, si vous avez un militaire dans 4 phares de CT. Bolanda. Pour battre Bélé, bateau se toper dans le Cambo. Mais, banani bateau peut s'abango Félix et Antoine Ordre à Kanga. Kaka batu ya Swahili. Et ça dit plan ya balkanisation ya Congo. Si c'est pas de la balkanisation du Congo, il faut tout d'abord que les officiers qui dérangent l'empire Imatuti, qui dérangent les Tutsis, qui dérangent ces gens, nos ennemis, Batouana bayebi que les Swahilophones, bayebi bango mieux que les autres. Là, vous les talibans, vous oubliez. Bayebi donc bango baswaba bandeko na biso balobaka swahili espace wana nyonso bayebi batuti koleka biso nyonso na Congo, n'est-ce pas? Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est un plan d'extermination, d'élimination, de témoins gênants. Bazo considéré comme des témoins gênants. Qui sont ces témoins gênants? Et allez officiers oh bayebi bango ndenge bakotaki na Congo. Donc c'est à dire que le plan ils ont mis en place que d'arrêter tous ces swahilophones, les officiers militaires swahilophones, ça ne vient pas de Félix Antoine Tshilombo. C'est pas lui, ça vient du Rwanda, ça vient de l'empire Imatuti. Il faut arrêter ces gens qui gênent. Donc, c'est-à-dire que les soldats, officiers, supérieurs militaires, au espace swahilophones, ils vont déranger. Ils vont déranger Félix, mais ils vont déranger plein de balkanisation. Et alors, ils donnent le commandement à Félix d'arrêter tout ce monde, de l'exécuter. Alors, les talibans aujourd'hui, on négligeait présence, il y a tout qui ont bazali, premier na bango, premier na Félix. Alors, bango pour la bango, tout si wana, bazal bango grave, danger, mais bazal danger, et ça va soigner le fond. Et c'est quoi? Vous verrez dans quel monde? Vous les talibans, bino baluba,
Vous vivez dans quel monde? Bon, tiki ennemi, on a pris dangereux, mais vous s'attaquer dans le bateau à Soso, Oyanda. Vous s'attaquer dans Bango, mais Oyo Pumboka, vous occupez Bangote. Donc, pour la nuit, nous sala encore, exact que non, te babo, c'est ba yebi, mais comme ordre outana, n'empire et ma toute na Kigali na Uganda, que Kangela biso batola parce que dans les jours à venir, Tokozana Kobanga, c'est soilophone. Ils ont peur de ce soilophone. Alors, il faut exécuter tout ce monde. Voilà, bande kolanga le balouba se trompe. Bazo tromper bango vigilance pas ya batuti que bokanga ba swahili, bokanga bango, bokanga nzoate, bazo kanga ba swahili wana pote Félix azo PGT. Les balouba ne pèsent pas na kati ya armée. Bazo banga kaka ba swahili. Et alors, ba pèse ordre na balouba bokanga ba swahili. Voilà, mes chers amis, les dangers où ils ont les Kalamboka. Donc, il y a une occupation, infiltration, la carte à faire, mais il y a déranger, tout le monde qu'on a biso, il y a Swahili, pour te bayebi bango, pour le long bembe, sur la télé, yo Kinois, yo Muluba, okoyeba te koyeba, ke wana za mututi. Alors, ce qu'on a dit Kivu, il y a des Moussoïli à Kivu, Moussoïli à Boy, on dit mi peu au Vandi naïe, nous avons attendu mon boum. Mais bande qu'on a biso ya Est, à quoi biso te, on a des Moussoïli, on a fort moututi, un friti, ennemi. Et là, on va se bangande yangoana. Vous avez compris? Maintenant, le point de like la bidon, maintenant, le point de care la bidon. Et c'est très important que moko la bidon, ameka koeba, makamunini oyo, ezali koye la biso. Voilà. Faut-il oublier? Ils ont pris les plus dangereux tout autour de lui. Qui sont les plus dangereux tout autour de lui? Les gens, les gars comme les Bahati le Kwebo. Bahati le Kwebo est plus dangereux. Bazaki Mwanga, tout ça. Bazaki plus dangereux. Bazaki Bele Wana. Moïse Narogabo. Banani. Abosani Bango. Yazo Chaka Muso na Baswahili. Ke Kangaka Baswahili. Et bon. Sama Lokonde. Sama Lokonde, c'est qui? C'est un tout 100%, mais il est à côté de toi, va posséder, va obliger Félix à tailler dans le Sénat. Pour être au cas, va sortir, c'est Sénat où tu as en place, Sama Lokonde comme président. Vous comprenez les choses? Donc, ça dit que va positionner bateau na bango, na parlement bâti nani, na parlement bâti Vital Kamerhe. Au cas où le parlement mutoko, baza bien préparé. Mais bino qu'on a biso Kasai, ou bien de comprendre que non, ces gens-là ne sont pas plus dangereux que les, parce que ce sont nos frères. Ils sont congolais comme moi, mais les plus dangereux sont là, dans la institution Noso. Voilà les grands problèmes qui se passent au Congo. Voilà les grands problèmes où nous comprendre. Tant que nous bango, nous avons les services. Non, service ou on est là, service bidon. Ordre où tu as Kigali pour exterminer Bandekolabiso, il y a espace sur le fond. Nous sommes ciblés. Pourquoi? Parce que dans le plan balkanisation à Congo, il faut voir l'espace où on a nyoso, Kobanda Chopukuna, Teko Kitana Katanga. Et l'espace où on a nyoso, ezali bato balwaka Swahili, basi ba ciblé ango, ba balkaniser le Congo, na côté wana. Et alors, bato bazo déranger bango, o bazo gêner bango, ezali officiers militaires, oyo, bazana katia, na armée na biso, qui sont nos frères de l'espace swahilophone. Au espace destiné pour la balkanisation au Congo. Mais qui fait ce sale boulot-là pour satisfaire ces gens-là à leur demande? C'est Félix Antoine Tshilombo. Et voilà les stratégies, on va se mener en place. Cette stratégie, et alors c'est la faux coup d'État. Et alors, mes chers amis, c'est à vous, nos frères, sur le fond, et c'est à vous maintenant de comprendre la situation. Vous êtes en danger. Vous êtes en danger. N'attendez plus rien. Le danger est là. Félix, je vous ai déjà dit, et je répète tout le temps, vous êtes tous en danger. Personne n'est épargné. Même vous, les gens de RAD. Vous pensez que non, oui, il est gentil avec nous. Ils vont vous empoisonner, vous exterminer. Tous ces officiers, il y a plan un espace, il y a prévu pour la balkanisation, mettez-vous dans vos têtes. Parce que nous, on ne comprend rien du tout. Parce que vous êtes trop local.
Vous êtes na cour à grand, na niveau international, niveau national, vous êtes na local, vous êtes na national, vous ne comprenez rien. Tout ce qu'on vous dit, Makabone Sabino, na level de qu'on a bu sur la Est, et belé. Na level de Keba, et qu'on y a la Binondongo. Le bateau va cibler Bino Babi, Bino Babi va bien. Il faut, Bassara tout, éliminer les témoins gênants. Les témoins gênants, c'est vous autres. Si Félix vous ment aujourd'hui, que oui, comme vous êtes de Maï, j'ai besoin de vous venir m'aider. C'est faux. Il est là, il va vous exterminer. Sous ordre de Kigali, sous ordre de l'Ouganda, ils vont vous exterminer tous. Bande Konabiso, Baswahili, Bokeba. Bokeba. Donc, c'est-à-dire qu'on voit maintenant qu'aujourd'hui que nos frères, là, du Kasaï, Balouba, Baba traître. Donc, on va préférer liquider Bino. Liquider Bande Konabango pour satisfaire Banguna. Est-ce que vous avez bien compris? Les jeux qui se passent là-bas, c'est ça. On va comprendre encore et que vous allez se mingi, ça ne connaît que Keba, Makamuza Koyamabe. Voilà Bandeko malheur. Na oyo nyonso oyo azako comprendre que le danger est là na kati na biso parce que bandeko na biso oyo nyonso se passe sur le fond oyo ezali prévu ba balkaniser ba ko comme na maboko ya empire imatuti ba cibler bango nyonso fo ba sila na bango. Il faut qu'on cile avec tous ces gens là. Bon zango sérieux. O azana kanti na azo comprendre azana misu da comprendre que o za plan balkanisation parce que bato bazo déranger et ça bato ba yebi musala ya kisoda po base désarmer biso ba déjà l'armée notre armée déjà ils a commandé par bango tout ça puissance tout ça commandement té armée de maboko la bango nyonso alors bato bazo déranger bazo de gêner comme na bango qui ne vite et zali nani et ça bande qu'on a biso espace soylophone. Voilà, mes chers amis, je pense que vous avez compris. Et alors, maintenant, je vous demande, écoutez-moi, mes frères, soyez-le-fond. À qui le prochain? Parce que la liste est là. Vous savez, vos on a tout autour d'eux. Le prochain, c'est qui? C'est la liste, le prochain, c'est qui? Le prochain, qu'est-ce que c'est le fond? Donc, les gens qui croient que non, là, on n'a pas bêti ma bête, personne n'est épargné. Vous, de l'espace soylophone, comme Banana Chopotina Katanga, moko na buna épargné. Et surtout, ne faites pas confiance à Raïs, ne faites pas confiance à ces gens-là, Bakasayen, Bako liquider bino nyonso. Surtout vous les Katangais, vous ne comprenez rien. Vous, nos frères Katangais, vous ne comprenez jusque-là rien. Ils jouent avec vous. Raïs, il joue avec vous. Ils exécuté Bino et ils ont Kosa Bino. Pas Yebi Raïs, Yebike. Bino Yebike, il n'est pas le vôtre. Et politique à Nambe, on va remettre la Kabila. Yebi très bien que Azak Katangete. Et puis vous faites confiance à lui. Oh, c'est notre fils Katangé. Pour les idiots qui ne comprennent rien du tout, il est considéré toujours comme un Katangé. Mais il n'est pas le vôtre, il s'en fout de vous. Regardez tout ce qu'il a fait. Nakatia, Yabamboka, Missoukuna, Nakatia, Tanzanie, ailleurs. Investissement, salaire grave. Et bien, Nakatia, Katanga, salaire Nidjero. Mais étrangers ne sont pas un peuple mort inutile. Parce qu'ils viennent là-bas, ils ramassent tout. Ils volent tout, ils vont avec ça en Zambie. Ils volent tout, ils vont avec ça en Tanzanie. Ils vous laissent avec quoi? Rien du tout. Dites-moi, il y a combien de emplois là-bas? Il y a combien de sociétés qui ont aidé les Katangais de s'en sortir? Et c'est vous-même les Katangais qui encouragent. Non, Bisso Raïs, Bisso. Mais arrêtez. Arrêtez, mes frères, comprenez la situation. Voilà, de Bisso Togo Sabino, parce que Bino, son espace à balkaniser. Sachez bien que vous êtes tous en danger. C'est la grande liste de Touti et cette liste-là est entre les mains de Félix Antoine Tshilombo. Pessier, attention, prends-moi ça. Après celui-là, tu vas me récupérer telle personne. Ils sont très dangereux. Ils sont très dangereux parce qu'ils viennent de l'espace sur le fond que nous allons balkaniser. S'ils sont encore à vie, ce sont des gens qui vont nous déranger dans les jours à venir. Alors, il faut les liquider.
il faut vous liquider. Très bien. Il faut vous liquider. Comme un secret, et alors, qu'est-ce qu'ils feront? La technique d'empoisonnement. Commencez à vous empoisonner. Et alors, comme ça, et puis, voilà la monine de qu'on a biso, à Bengi biso, na partir, il y a na kati ya situation za koleka kuna na mboka to yamba ye ebongo tokozonga basije mosusu po ezali prévu toleka na ndeko apesa biso situation nini eza koleka na kati na espace Grand Kivu. Alors losako ndeko esika yo ozali losako epai na yo matondo mingi ndeko matondo mingi mopanzi sango matondo mingi papa sayala na makambo nyonso oyo ezosala mpona kotalisa na mokili mobimba mae oyo ezoleka na kati ya mboka na biso Congo ingeta matondo na yango wana tata sayala vraiment losako ezosenga meme epa na bankoko na biso tokomondela bango bayeba na kopesa bino makasi pamba te bozali moko oyo azolanda mpe kosala likambo oyo etengeli bato bayeba mpona makambo na biso awa na este ya Congo na yango wana tata na biso tika napesa bino sako parceke nalandi bino na bokili nyonso soki nabengi bino parceke namonaki ke bobengaki biso te kasi tozali kobenga tokolanda bino me kasi tomoni ke vraiment bozali na eteni ya kosilisa petite émission or biso toye te mpona toyeba na kopesa bino makambo oyo ezaleka na kati ya mboka na biso Congo ingeta matondo mi wandeko baza koyoka yopo matondo na yango wana tata ezosenga d'abord bato bayeba likambo moko ezosenga bato bayeba ete na kati ya mboka Congo bilaka ezalaki oyo elakilaki biso na bankoko oyo balekaki na bitumba oyo ya kobundela na mabele ya ekolo Congo na yango wana tata soki tokoki kotalisa bandeko nyonso bandeko banso baye bazolandela biso bayeba ete bitumba oyo tokoki na yango toye na kati ya eteni oyo eza bitumba ya mokili mobimba oyo babengaka guerre mondiale omoni alors na yango wana tata oui na yango wana tata moto oyo baza na ye mpona donc afacilite bango mpona basalela donc parti na bango eza mokonzi na biso oyo aza na kati ya ebunga donc mokonzi na biso Tshisekedi Félix Tshilombo nde azali kofacilite bango mpona bakokisa bilaka na bango bakokisa donc programme na bango ya kosala balkanisation ya este ya Congo mpona nini nazoya mpona natalisa bino boyeba yango omoni alors na yango wana tata soki natalisi bino awa nazotonna bino naza na kati ya zamba soki botali na kati ya air oyo toza na yango awa eza presque ba 21h moins mais biso toza na kati ya zamba oui toza na kati ya zamba mais est-ce que oui biso toza na kati ya zamba mais est-ce que epa na biso awa na este bitumba na biso ya este ezali 30 ans mais nsima ya 30 ans baye kopesa nguna Rwanda Kagame baye kopesa bango donc bénéfice baye kopesa bango cadeau nsima ya koboma biso nsima ya koviole ba mama na biso
nsima ya koviole basere na biso, nsima ya koviole bana na biso, na kati ya accord na bango ya lokuta, accord commercial baye kopesa bango pourcentage mpona makambo na biso, mabele na biso, minere na biso eyeba na kosalema na mboka Rwanda. Alors eteni wana eske biso kondima yango te? Omoni me kasi basali yango bazosala prétexte que bazoluka pe na este ya Congo après 30 ans ya génocide ya bana na biso ya bato na biso na este ya Congo. Biso bamaimai tondimi yango te wana ya liboso. Ya mibale bato balanda biso na bokebi nyonso, bato balanda biso na bokebi nyonso. Ya mibale tata, eske soki tokoki kotala na makambo oyo ezoleka na kati ya mboka Congo na aire oyo ezosenga peut-être bato bazala ba-analphabète, bazala ba-analphabète mpona baexploite baanalyse accord ya Washington baeloba ke eza accord oyo eza bénéfique na este ya Congo. Mais te eza bénéfique te, eza bénéfique te mpona nini? Parce que soki botali bato babénéficie na accord wana eza bato ya Rwanda. Mais na Rwanda esali massacre ya este ya Congo pendant 30 ans. Mpona nini bapesa bango bénéfice, bapesa bango résultat ya kozala babénéficiaire ya bitumba ya este ya Congo? Omoni mpona nini? Ya mibale soki tokopesa bino oyo boza na kati ya diaspora mpona boyeba na kopanza yango na mokili mobimba. Mpona nini bato oyo basalaki massacre na este ya Congo tozali na raffinerie na Sud Kivu na ville ya Bukavu me bakonsidere yango te? Mpona nini bakoki kokonsidere raffinerie ya Sud Kivu te? Alors baya kokonsidere baraffinerie ya Rwanda mpona nini? Omoni? Alors apata soki bakonsidere yango te, mena bato oyo bakufi na Sud Kivu, bakufi na Nord Kivu, bacarnage nyonso, bacarnage nyonso, donc bagénocide na bafosse commune nyonso oyo ezali eza na bapresse ya baorganisation internationale et nationale na kati ya mokili mobimba. Mpona nini batakre yango te na Rwanda? Alors mpona nini soki Rwanda nde ezalaki koorchestre makambo nyonso wana, mpona nini États-Unis d'Amérique esengelaki te fait batakre bango bayebana d'abord kopeye bapréjudice avant bakota makambo ya baminere na biso na bamakambo nyonso na oyo etali mpe ya région ya Grand Lac wana ya mibale. Ya misato papa, me tosokamwa biso bawazalendo, biso bamaimai nyonso, bamaimai eza bana oyo batelemaki mpona basala arrêt, babloke bato wana bayeba na koconquérir province ya Sud Kivu nyonso te. Mais ezokamwisa biso mpona ni bato wana bazala bato oyo bazali poursuivi pendant ke bango nde basalaki résistance mpona babloke bato wana koavance tina ville ya Uvira. Mais kasi après bamakambo na bango baye mena mpona kotalisa ete bana nyonso wana
basalaki donc batikaki bandako na bango, batikaki bana na bango, batikaki basi na bango, batikaki bafamille na bango, mais baye komi na kati ya makambo wana mpona babuma bango mpo bakengela mabele ya bakoko na bango. Mais donc après 28 ans, il faut babuma bango, il faut batrake bango na likambo oyo etali convention to arrêté na bango ya donc ya accord ya Washington. Likambo wana tozali d'accord na yango omoni na yango anzata mpona kosilisa nayebisa bino ete bato nyonso oyo bazalanga biso na mokili mobimba bayeba ete biso bana mai biso bana oyo tozobundela mabele ya bakoko na biso tozali d'accord te na makambo ya Tshilombo na Trump na Kagame. Tozali vraiment d'accord na yango te. Soki bandimi makambo na biso te tokotelemela bango tina suka mpe tokobooste bango tokobooste bango ti tokobonana bango tina suka. Parce que likambo oyo basali eza likambo ya trahison. Eza trahison. Moto oyo abumi tata na yo, abumi mama na yo, abumi mwana na yo, epuis baye koyebisa yo ke ifo ovanda na ye mesa moko oyebana kopesa na mbote epuis mopesa bango 15% ya bomengo na bino ya mboka. Me wana eza lokola tozali zenge, me tozali zengi te wana tata oyebika mokilaki biso tozali d'accord te. Tata na biso Tshilombo ayeba ete makambo bakosa ye, ayeba ete mokili mobimba ezotala biso, mais biso tokozala nyonso mpona todefie bango parceke makambo basali mpe tozali elongo na bango te parceke bakonsulte biso te. Voilà un peu tata na biso, même si eza tozoti bino na nzela toki mokola moto na moto na biso tozali pre oto yebana kopesa bino eyano matondo nini matondo toyoki na bokebi nyonso ngai nalandi yo na bokebi nyonso papa na ngai nakanisi ezali olobi nyonso oyo esengelaki oloba me eloko moko na kolobela yo ke papa na ngai na bandeko nyonso bozali kuna tokamwa te bokamwa te mpo ete makambo nyonso eyebanaki ke Tshilombo aza ya biso te. Soki bapesaki Tshilombo tapis rouge, soki bapesaki pouvoir ti akóma na deuxième mandat ezalaki mpo ete arrivé na kosala mosala oyo tokomi nango lelo. C'est-à-dire que mutu moko te na kati ya Congo mobimba po akochange avis ya Félix Tshilombo par rapport ya baengagement ya azwaki. Moto moko te na possibilité a préféré bozoboma ye botie na cercueil akende. Mais kobanga azobanga congolais moko te, azobanga bo batiaki na pouvoir po ete batiaki na pouvoir po ete asala mission oyo. Tshilombo n'est pas le vôtre. Botiango na mituna bino na bandeko bake na rade na bandeko nyonso bazoyoka ke non eza gouvernement congolais tozali na armée te. Tozali na armée te na mboka na biso, tozali na président te. Nous sommes dans une jungle. Et dans cette jungle, batia biso bayebaki. Pourquoi ils ont choisi de mettre Tshilombo à la place? Bayebaki faiblesse na ye, incompétence na ye. Bayebaki de quoi il est capable pour la trahison. C'est là où que vous devez comprendre la première des choses à comprendre, c'est ça. Ce que vous devez comprendre dans côté, liwa et kozala. Pour na yoki ke situation comme kuna na bino, tout ba sinale biso ke ba tuti ba koti ya kosakana te. Ba wuti na ba espace nyonso oyo ba tuti ba ye. Europe sa biso nini na Bukavu qu'est-ce qui se passe, na Goma qu'est-ce qui se passe na moment oyo. Allô? Oui. Voilà, tozoka yo.
totuni yo motuna oui totuna motuna situation actuelle toyoki ke batuti babengi bandeko na bango bauti à gauche à droite bakoti batuti banilotiki nyonso bakoti na Congo voilà matondo na mboka nakanisi bato ebele bazolona biso na chaîne na bino bazona biso sayala en tout cas longonya pamba te bozopesa biso espace mpona toyeba na kopesa verse na biso nayebisa bino bakosa bino te parceke bamakambo na bango oyo bazosala na Washington balobi ke Kagame na Chilombo bazokende epai ya Trump mpona bayeba na kosala bamakambo na bango ya donc ya accord de paix eza lokuta ezali distraction exactement bana ya Afrika bana ya babantu boyeba ete mboka ezokende parce biso toza na mboka awa toyebi makambo oyo ezosalema awa esika nazoyebisa bino boyeba ete donc nsima ya kopesa bino programme oyo ezali international mpona bayebisa bino keno mokonzi ya Congo na mokonzi ya Rwanda bazokende na Washington ezali distraction me kasi na mboka biso toza na mboka awa parceke bana na biso bazali na mboka bazopesa biso makambo nyonso ezosalema donc na mboka ya Bukavu ezali mboka ya résistance parce que eza mboka oyo epesi bango vertige baye basali arrivé massive ya bato na bango na Somalie tozali na baélément somalien toza na baélément ya érythréen toza na baélément ya ougandais toza na baélément ya Sud-Soudan toza na baélément ya Rwanda oyo toki kotanga te bango nyonso wana babakisami mpona barenforce bato na bango awa na mboka na kati ya ville ya Bukavu. Alors soki ezalaki na paix soki likambo wana ya accord de paix ezalaki mpona nini babenga bato ya Sud-Soudan bato ya Somalie bato ya Eritrea bato ya Uganda mpona nini babenga bango alors soki babengi bango accord ya paix ezali c'est-à-dire ke baza na likambo oyo bazobombela biso omoni voilà na yango wana bato nyonso toza na bango elongo boyeba ete tozali ya kotelema bana ya mboka borenforce biso lokola bazorenforce bana na bango parce que biso tozalaki na minduki te tobundaka na minduki ya bankoko na biso ya bonkoko omoni me bango bayaka na baarsenal militaire bayaka na bachar de combat na baauto blende na makambo kilikili mpona baya kodeblone position na biso me kasi baya kometa bango bazongaka na kati ya population baboma population na yango wana tozosenga na bato nyonso bakoki kosunga biso basunga biso nsima ya kodebulone bango babeta biso lisusu loke bamakambo oyo tokoki kosala mpona todebulone bango mpe toepousse bango parceke bango basalaka makambo wana mpo baboma population parceke babomaki au moins 70 personnes na groupement ya mouvement Kamisindi tozali na kati ya territoire ya Walungu na quartier ya Muku esika wana bamoki population nsima ya kopesa bango de pete bazongaki nsima ya kozonga olie bakuta biso na kati ya zamba baye koboma population alors na yango wana bana na biso baza kati ya diaspora botunga biso tozala makoki oyo tokoki kosala mpona apres kodebloye bango mpona koepuse bango
tokuta bango esika bazali mpona protection na biso ezala épargne. Voilà un peu tozala na biso soyala mopesa message wana na bandeko oso bazali kolanda biso na mokili mobimba na Congo, na Afrika, na Amerika, na Asie, na Europe, na Oceanie, balanda makambo oyo nazoyebisa bino matondo nini matondo ebongo basoda oyo renfort oyo eutaki kitona ekomaki na Kalemi ekomi epai na bino kuna bazosala nini pour le moment position na bango eza nini bazosala nini matondo bozolanda biso tozolanda yo très bien bandeko bakolanda 5 sur 5 matondo bato nyonso mokili mobimba eyeba ete donc Congo ezalaki infiltré kanda na base tina sommet bato nyonso wana nakoloyebisa bino ke eza infiltration likambo okoki kokonfirme bino motu oyo alingaki asala coup d'état aza chef d'état major ya république démocratique du Congo na yango wana bato nyonso wana ezali mascarade tata parce que soki botie bato mpona baya kobunda ezosenga te bamina pesa na kati ya population ezosenga baya na kati ya baposition mpona badébulone ennemi mais kasi bango bapesa bango mbongo olie bakende na kati ya bitumba bazoya na kati ya population bazowaka mbongo na balabala bazowaka mbongo mpona badistraire population donc eza banguna baza banguna na bato nyonso wana oyo bapesi bango mbongo ezali na lokuta soki ezailoboke eza lokuta ezali stratégie ya nguna mpona badestre biso parce que soki moto aye mpona abunda contre monguna akoki koya na mbongo te mpona akabola yango na balabala na kati ya population omoni merci c'est bien éclairé bokoki bomona wapi moto oyo aye mpona abunda aye na mbongo aye na basi aye na matela aye na bilamba na ye ya talo azokomilakisa kati ya population omoni alors eloko ekamwisi biso tata sayala eloko ekamwisi biso bayebi ete na kati ya ville ya Bukavu soki bolingi borekupere Bukavu ezosenga boya na kati ya territoire ya Kabare parce que esika wana nde esika biso tozali na esika ya Kabare soki baappuye biso 24 heures nalobi 24 na tie Paris 24 heures tozali na manduki tozali na bazariere tokolibere ville ya Bukavu omoni me bazosala yango te bango bazoya na ville ya Uvira la vérité ya Uvira bango baza na troisième position deuxième position ezali baburundais première position ezali biso bawazalendo me mpona nini bango bazoya te mpona batalisa ke biso tozali wana mpo batalisa biso ke toye mpona tolibere ville me bango bazali kuna baza na bamongo na bango bazozwa bapire na bango bamatanga na bango ce sont les giseurs la suite des giseurs oui ce sont les giseurs biso baetobunda depuis février puis na mois de mai nano tozwa eloko moko te omoni nde bato bayela biso bayela bazo donc boyeba ete likambo wana eza likambo oyo efuta na Kinshasa oyo bato oyo baza na makambo na bango ya kokweyisa este ya Congo voilà un peu tata
Matondo, je pense que vous avez bien suivi tout. La démission sur le Québec, n'est pas classé du soké, Bafisero, Bakendek, Outaki, Kalemite, Binoké, Bazam Bato, Outi, na base militaire, Ozana Maboka Batuti. Les commandants à base militaire, Oba Outi, na Kalemi, na Kitona, Motasimi, base militaire, camp militaire, Aza 100% touti. Azali moto ya Hippolyte Kanambe, Alas Joseph Kabila. Yene moto a tina ibaton pour pas distraire. Donc en fait, bah yekaka n'a suite pas distraire. Alors, na conseil appel la bino, bosala beaucoup d'attention, na poste bango bazanango, bako baloke la bino po mission ba yenango et j'allais pas baloke la bino. Bah yena mission pour la libérer te me ba ye, bazo c'est là au moment opportun pour être bino comme vous allez na première position. Alors, banda soko sukuma bino nyonso po ete ba récupérer bamboka lokola buka Uvira otikalaki. Voilà les grands problèmes que nous passons sur la carte au Congo. Donc, ça veut dire que toujours répéter devant tout le monde la carte de bino que to éclaircir bino situation nous sur le Congo ba ko sa bino le sauter. Donc, la qualité bateau le gouvernement, il y a la vérité, et cette vérité-là, il va sentir en côté. Alors, partagez la bande connaissance, on va dire qu'il y a soit ils ont 5 vérité au moment Luka. On va dire, tout le temps. Là, ils ont mis plus de 2000 chaînes sur YouTube. La chaîne est belle, ils ont une chaîne pour ne pas endormir, pour distraire. Alors, on va distraction sur le même Makamati. Oui, et la distraction parce que les dangers, le problème, les accords. Vous savez, non, avant que nous, d'accord, on est salami, sonne, il faut voir sur la distraction. Aux autres salamana, il y a un laboratoire, il y a un taliban, balouba. Alors, il faut dire ça, la vérité, parce que nous sommes bombarder. Nous sommes bombarder. Et nous voici là, nous sommes arrivés. Et ça dit grand temps que Bisson se comprendre que Bitumba Oyo, Motomoko, ça allait épargner dans le côté. Bokin de Kolobi, bah tout va nirotique. Oh, bah, outil de Mboka Nyoso. Oyo, bah, sioniste, bah, sangisi bango. Pona nini, Bitumba Oyo, Bitumba Moko Toba, la grande guerre, la grande bataille. Oyo, il y a siècle, il y a Ngoyo. Bande ko so on a légèreté, on va comme tout le logo banda kala. Mais beaucoup ne nous croyaient pas trop que Félix a ne pas conclure mission Oyo, ba memela qui est mission on a à kozonga simate, il faut qu'il de l'avant. Na ba bazana ba tuti po bato ba ko bank sa Félix bazana bango proche bato ba ko sa Félix mabe bazana kata ndako Félix mazo mona bango te alors ko s'attaquer na bande ko la biso ba soilophone o mutune sol ba soili assister na kati ya armée donc ba ko kangaka bato na des ordres pour ba distraire. Alors voilà, na kansi de causer comme ça ko bakisa po ete na kansi to landa mission ba titre zana nous makamzana ebela ko le bandeko ozali comme ça ko bakisa po ete comme 2 minutes na yo to clôturer. Allô oui ezali comme ça ko bakisa ezole kanini ndenge ni kuna na kati ya terre sika bozali position ezali bitumba ezana nous ou ezana nous te calme ezali ezana ndenge ni matondo mingi na éviter ce qui vous ont la vision tozolanda bino très bien vraiment merci beaucoup matondo mingi lelo tosalaki bitumba na espace ya Nyangezi na kanti bato bayebi géographie ya Sud Kivu na vile ya Bukavu bayebi Nyangezi ezali wapi bana na biso basalaki bitumba kuna pe bakosala yango lobi parce que tozo encercler ville ya Bukavu na noter peut-être parce que bato bazo prendre biso lokola tozali ba aventurier mais kasi biso toza ya côté lema na nguya ya ranko na biso tokosikola libota ya baindo parce que donc mabele na biso ekoki kokende te tomoni déjà ke tokozela te soutien ya Kilombo, soutien ya ouest donc soutien ya Kinshasa te parce que tomoni ke bango nyonso baza banguna na yango wana
bato bayeba ete toza na posa basunga biso toza ya kotelema makambo tozosala na kati ya Sud Kivu mpona tobare route tobare nzela ya banguna mokili mobimba eyebi yango parceke banguna baza na difficulté ya koperce frontière ya Kamanyola bayebi ezali na force na biso soki ezalaki biso te mbele basi bakota deja na vile ya Uvira mais mpona bakota te ezosenga bato bayeba ete soki basouteneli biso tokoki korepousse bango ntina Goma ntina na Bunagana ntina na Uganda ifo boyeba yango parceke toza na force wana mais toza na difficulté ebele oyo etali logistique oyo etali situation socio-économique parceke fo bana balia mais kasi bana baliaka te okopesa mwana mbuma mbuta loki aza na arme ya PKM mais kasi aliaka te omoni asali bitumba ya 2 jours 3 jours mais aliaka te omoni alors na yango wana tozali ya kotelema donc bana nyonso ya diaspora bayeba ete tozali ya kotelema mais tozangi soutien na soutien wana tozwi yango tokoki kolibere mboka na biso matondo mingi matondo na kanisi bandeko boyoki kolela bandeko baza kolela butu na moi toza kolancer baopération tozosala nyonso me bandeko bakangi na bango matoi baboyi na bango koyoka likambo te na kanisi nzambe oyo aza na bomoi aza kati na biso aza koyeba notre cause eza juste oyo bitumba tokobunda bele kolo Congo eza juste ne vous en faites pas na kanisi ndeko oyebi bien que ya solo ezosenga na biso to travailler ensemble pour être to arriver quand même comme koloba non quand il faut dire non tozela ndenge olobi très bien olobi ke gouvernement ya Congo ya Kinshasa to compter sur bango te po kuna ezalaka batraître baza baennemi très bien déjà na ndenge oraisonné ke wana baza baennemi bo compter sur bango te matondo ndeko na kanti bonne chance tona bino toza na bino elongo toza kobunda tona bino elongo alors totala ndenge nini mokolo lobi ekoleka donc tokobengana aire moko lisusu comme ça toyeba qu'est-ce qu'il faut faire matondo epai na yo courage. Voilà. Alors bandeko to continuer formation na biso oto bisa bino kia solo na kanisi botu ko landa ndeko alobi na bokebi nyonso to tune ba mituna nyonso oyo situation ezali koleka kuna na katina espace grand Kivu. L'espace grand Kivu oyo bango bazali wana comme babundeli ya ekolo oyo nyonso bazo kene wana expliquer bino nyonso baza ba aventurier ba juicer bakei wana bake kolakisa bandeko na biso ke oui toyena mbongo ebele banani bazo kaba mbongo banani bazo bwaka mbongo tozili bino image bolanda oyo ndeko aza kofilme ayebi bien ke aza kofilme na mopanzi na ye me moto bato bazobwaka mbongo ezali oyo ya banguna oyo baza kobwaka mbongo na balabala alors bolanda en image na lombango nyonso bango wana nde baolokota lembo isa mosala Voilà mes chers amis, depuis mokili banda ezali mbala liboso bomona basore bake bitumba
na mboka bake bitumba bazo kabola mbongo bazo kobwaka na kanisi ndeko boyoki ozo filmer atinga bi c'est kabela nga pata mo patinga pena vivre apprécier comme moi donc ça veut dire que ya zwa kité et sa stratégie oyo ba tuti seulement ozo kabwa mbongo wana ala tuti. Donc congolais kabela nga tanda bazana kata mutuka moko na kanti bolanjango na bokebi nyonso. Alors to continuer formation na biso pour il y a beaucoup de sujets sengel la biso toloba la bino na nyonso oyo ezali koleka tozongeli na réalité ya auto la kaki mukona lelo. Oyo ni au Congo-Kinshasa, le pays réputé des voleurs en costume au sommet de l'État. C'est extrêmement grave ce que je vais vous révéler dans cette vidéo. C'est du jamais vu sous le soleil. Il vous arrive de fois de vous poser des questions sur les causes justes de la pauvreté en Afrique et de la destruction des États et des nations. Parfois, vous n'avez pas des réponses justes. Aujourd'hui, nous plongeons dans les méandres des scandales financiers qui gangrènent la République démocratique du Congo depuis 2019, sous le régime du président Félix Tshisekedi. Pour être récompensé par le pouvoir dans ce pays, il faut être un voleur des fonds publics, estimé à des centaines de millions de dollars chaque année. Ici, la politique n'est pas de l'apostolat. On devient politicien en RDC pour détruire l'État. Je vous révèle des détournements massifs de fonds à ciel ouvert. C'est tout simplement scandaleux. Tout a commencé en 2019 avec le détournement de 15 millions de dollars de rétrocommission impliquant Vital Kamerhe, qui fut à l'époque directeur de cabinet du président Tshisekedi. Parce que la règle est de récompenser les voleurs, il est actuellement président de l'Assemblée nationale du Parlement congolais, après avoir été vice-premier ministre en charge de l'économie. Voilà, mes chers amis, le pays de voleurs, le pays de bandits, de frappeurs, beaucoup se posent des questions. Comment sommes-nous arrivés là? Que monde entier, on parle du Congo, où ils allaient pays, il y a des voleurs. Alors, mais le Congo, mais mes chers amis, très bien. Les gens qui ont choisi Félix dans la tête du pays, l'État pour déstabiliser le Congo. Bien que non, lui, comme il est dans ce milieu-là de frappeurs, il faut tous voyer comme ça qu'on déstabilise très bien. Et c'était avec l'accord de la Belgique, de la France, des États-Unis d'Amérique et des pays où l'Empire Imatuti. Bango nyonso bazalaki au courant et en mettant Félix Antoine Tshilombo na poste wana a détruire le Congo. Nous voici là où nous sommes arrivés aujourd'hui que le pays est allé détruit. Pays est allé détruit pour que nous sommes tous et que Sarama et Salami que pays lelo moyen est allé moyen koloba ezate mboka eza par terre. Alors, dans d'autres pays, il y a des gens aussi, oyo bazo koloba ki solo batili message na Congo pour que tout le bera, tout la tsama congolais, tout ça Félix. Message et pas il y a Félix. Bande ko balobini. Bande ko kuna na mboka msusu du Congo. Dieu a déstabilisé le Congo pendant des années et des années sous ton règne. Tu es un idiot, avec ta grosse tête comme la tête de l'hippopotame là, tu es feignant, tu es un faux rien, parce que tu ne peux pas assurer. Moi je dis, je parle pour le Congo parce que si le Congo est libre, si le Congo obtient un président qui va se battre pour le Congo, l'Afrique est libérée. Donc je me donne le droit et le devoir de parler pour mes frères congolais, de parler pour tous mes frères africains. Tshisekedi doit dégager. C'est un marionnette, c'est un manipulateur. Il a le son des émotions sur sa conscience. Tu dois te rendre à la part pour répondre de tes actes, Tshisekedi, parce que tu es incompétent. Ton peuple ne peut pas subir les violences de guerre. Et toi, tu t'en vas à l'Occident, tu te joues les grands voyageurs, tandis que ton peuple subit. Ça rafale partout au Congo. Toi, Tshisekedi, tu vas dégager. Donc, je vous laisse écouter la vidéo d'une sœur qui est montée en live en expliquant la douleur qu'elle a vécue au Congo, à Goma plus précis. Ça m'a fait mal. Donc je vous laisse écouter la vidéo. Voilà, mes chers amis, il y a seulement ça fait très mal. Aujourd'hui, nous sommes insultés de partout. On nous insulte le monde entier parce que nous avons mérité de président Oyo Azali à la tête de notre pays. Oyo, le monde entier est considéré comme voleur. On a entendu que même l'époque à Mobutu, il y avait un millier là, on regardait Mobutu, chèque, ça ne va pas. Mais comment est-il à niveau, il vraiment va le traiter pays, il y a président d'un pays comme Congo, le monde entier va traiter d'un voleur. Alors, ils ont ça la passe mingi, et pas y Oyo,
toza kolanda makambo oyo ezali koleka na kati na mboka na biso eza passe mingi. Qu'est-ce que nous devons faire? Surtout laisser la justice suivre son cours dans l'espoir que des mandats d'arrêt puissent un jour être décernés. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI. C'est une plainte de 80 pages qui a été déposée auprès du procureur du parquet fédéral à Bruxelles. Ce document s'intitule « Dénonciation de faits » et 9 membres du clan présidentiel sont accusés de piller les ressources minières du Katanga à leur profit. L'activiste Jean-Pierre Mouteba est porte-parole des associations qui luttent contre la corruption, l'exploitation illégale des mines, les détournements et le blanchiment d'argent. Pour lui, les nombreux rapports au Congo n'ont pas eu d'effet, d'où cette plainte en justice contre ces 9 personnes qui ont toutes la nationalité belge. Corruption, blanchiment, détournement et infraction pénale financière figurent dans la plainte déposée à Bruxelles au nom d'un collectif d'avocats katangais par maître Bernard Minguin. Il se refuse à confirmer les noms des 9 membres de la famille du président congolais qui sont visés, car il ne veut pas politiser le dossier et veut surtout laisser la justice suivre son cours dans l'espoir que des mandats d'arrêt puissent un jour être décernés. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI. Ah, voilà mes chers amis. Donc, tout ce qu'on y est battu et nous qu'on y oyo, que le monde entier en parle. Que non, Congo est dirigé par un voleur. Il y a une bande de voleurs au bazar la tête. Il y a Congo, notre famille présidentielle, bandeko, mingi on a légèreté morobu. On a légèreté morobu, mais ne vous en faites pas. Nous sommes les capables de non, 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 on a légèreté, mais après, kalaté bakomona ke to no kanza ke makamango ezaki donc ka blague, mais voilà situation to kominango. Voilà, sur le Congo à Kinshasa, c'est vrai, la situation où il y a besoin de Kanakati à Kinshasa, il y a un coup d'État manqué, la stratégie pour nous distraire. Donc, continuer à nous distraire. Et tandis que Mboka est un problème grave. Autant que l'eau, tout nous sur le monde entier, quitter na kati ne Kolo Congo. Quitter na kati Kolo Congo. Oh, nous avons le bilo bandeko, bozwango sérieux. Il est grand temps que tous les gens au sérieux. On a la légèreté de ce que tu sais, bakokota. Banda l'époque où tu as papa mafolo, tu as bango nyonso bakokota. Et ils sont là. Les Tutsis sont là. Les Nilotiques sont là. Va se réunir le monde entier. Rendez-vous au Congo. Rendez-vous chez nous. Donc, bakaboli basi ba encercler biso baye. Yo papa, yo maman, ozo lobaneli, yo bena Congo. Batie bazo distraire yo na l'église, bazo distraire yo na politique, ba distraire na kamususu, tandis que mboka no en danger. Bazo lui akolobela yo te. C'est la seule biso toujours être comme ça bino ba vérité, on prend tout notre temps pour na to la kabandeko. Ndeko ya ko so bandeko vérité, pour te la vérité. Ya so bandeko to ça na problème. To na problème, ya so ba o to ko loba bandeko baza komona ngo ndire ba blague to sibino ke ba mboko nyonso o eza na problème na carte de Congo, surtout côté nord ti kuna ko banda Ituri, Beni, Butembo, tout ti na Katanga. Bandeko, il y a un sérieux problème là-bas. Il y a un sérieux problème d'infiltration. Donc tout ti baza ko côte ba nilotique bazo côte sa bandeko na bango pour préparer la grande bataille. La grande guerre du ciel. Et yo papa, yo maman de Konanga Congolais ben à Congo, ozo lobanini. Ba yemso, nous on vous informe pour toujours donner, toujours à Kamutuke, ba côté belé na Bukavu, on de quoi na kati na Bukavu, ba côté belé na Bukavu, tout le monde le numéro mystique, ba tondi bangono sou na wana Bukavu. Est-ce que la communauté soi-disant internationale, baza au courant toté, ils sont au courant mais ils font semblant. Bolanda, ils sont au courant, mais ils font semblant. Pourquoi? Parce que dans la base, il y a des déstabiliser le Congo, américains. Les Américains sont à la base de ça depuis les années 60. Oh, mais dans ce trompé, qui sont ces Américains-là que vous pensez, vous croyez qu'ils viendront pour vous donner la paix. Vous êtes des idiots. Vous êtes des idiots pour imaginer que, oui, les Américains vont vous apporter la paix. Depuis quand les Américains vont payer dans le monde entier, les Américains vont apporter la paix. Que pays ceux qui vont comme la stabilité de l'eau grâce aux Américains, quel pays au monde? Et ça va rater. C'est marqué des autres partout. Et bon, on a vu non?
C'est la paix depuis quand? Vous êtes de quel type? Vous avez maquillé la colère. Il y a jaune, il y a vert. Mes frères, tous ma sérieux, parce que Bitumboyo, et allez Bunda, pas seulement avec l'Empire Imatout. Écoutez-moi très bien. Parce que Batoyo, l'Empire Imatouti, Bakena va soit stratégie, va créer une fausse histoire avec soi-disant leur frère de juifs, sionistes. Alors, les sionistes, avec comme Bino, vous avez noir, le corps à Bango, vous avez confiance. Allez vous battre avec ces gens-là, vos frères. Et alors, dès que vous aurez cette terre-là, nous, on va récupérer ça entre nos mains. Et c'est ce qui se passe. C'est ça la grande bataille. La stratégie, on va tirer en place. Et la stratégie est là. Et ce sont nous, les Bantous, qui encouragent ça, qui sont derrière ça. Que non, oui, c'est vrai parce que, oui, mon frère, toi, tu es mon frère, viens, oui, je vais t'aider, je vais monter la stratégie pour distraire mes frères, hein, mes frères, mes sœurs, et je vais les distraire, puis vous allez passer. C'est comme ça, moyennant l'argent. C'est ce qui se passe avec Tshilombo. Tshilombo qui est à la base de tout ça. Tshilombo, mes frères, c'est lui qui est à la base. C'est lui qui est à la base de tout ce que nous vivons là au Congo. Et le regret est que ça l'a monté mon côté. C'est vrai que tout le monde, que la grande guerre là est qu'on les cas. Il est temps que les Kanakats le Congo. Et la victoire est à nous. Mais cette victoire-là, il faut donc bundater. La libération du Congo que ça n'a qu'à bakata l'atrocité. Et l'atrocité, c'est que nous vivons. Et balobaki na prophétie balobaki yangoki bakokota me bakobimate boyo na kaobi bakokota bango nyonso ils sont là me bakobimate et yo ndeko nanga be na Congo comportement na yo eza ndenge nini na moment oyebi ke oui bakokota basi bakoti bayina ba armement nyonso oyo segede ke na seconde babomba bandeko na biso yo za na Congo yo za na Afrique yo za na Kachopa yo za na awala comment on appelle ça la diaspora ozo sala nini on se comporter comment bandeko balobi tobino tosunga chaîne mais bakangi maboko jusqu'à présent je vous dis déjà to sel déjà maintenant 4 jours tozozongela même le 5e jour mais tozaka na 12 personnes l'autre tozaki na 7 merci pour na babakisami 5 babakisami tokomi na 12 personnes sur la liste, mais tous les Congolais belé. Et vous attendez dans la rebondie la bino. Ce même chose que nous avons kende. Nous Congo de Congo maman bino bolelaka. Maman bino. Non on va Congo bino belé ah. Bon mais ça na kolera. Koko na biso koko mokecho amo. Vous pensez que na koloba ndemo aussi la solution te batwa bande ko ba ko bunda yo ko kende ko bunda te. Bande ko na biso nyonso ba maman Nadine, ba nani ba nana Kouli, ba nani tout ça, Jean Didier. Vous bougez. Maman Valérie bougez. Bande ko vous attendez quoi pour bouger pour contribuer. Là on contribuer les bino. Ba tout ci contribue, ba zo tina ba mbongo pour te bande ko na bango ba kende ko bunda. Ba réunir bande ko na monde entier ba ko bunda. Mais ba yeko kuta bande ko na biso azawala. Mais bande ko na biso on a libumu nzala. Est-ce que vous comprenez ça? Pas si nga ngwana. Vous comprenez ça ba ye ba boma bande ko na biso nzala, ba le ko te mais yo ozana ka mo maya komela na frigo na yo. Ozana ka mo pomme de terre na frigo na yo. Mais bande ko bazo luka ko bundela mboka, mais bazana nzala na libumu. Et bande ko seko sunga bango ozana ko kangena maboko siko bande ko basala ba blague. Oyo Félix azosala bozo na ngo blague. Oyo zoleka na Congo bozo na ngo blague. Maman, papa ngana zoloba te. Wa ngana wate papa sabino bo boloba kite bosala kite. Papier oyo na zongeli ya mikolo te. Mikolo nyonso papier oyo eza ko bimata. Papier oyo eza ko laksa bandeko. Papier ango soutenir chaîne na biso. Soutenir chaîne. Est-ce que vous comprenez ça? Soutenir chaîne. Tout le monde soutenir chaîne. Soutenir chaîne. Nana zo mona papier ote na miso na ye. Oyo bozo moze belé wana na plateau. Nana zo mona te. Boza déjà plus de 200 personnes boza e belé bozo mona. Émission ko leka bozo mona. Mais tozana depuis to banda ko leksa papier to ka ka munoko 12 personnes. 12 personnes seulement na ba congolais nyonso.
to bana benga na lobby bon bino osala ki ndenge nini pona lobelaki nga te era bamundeko mosusu lokute comme oui nakosala aprometa bana soki asa akobouge nete me bandeko s'il vous plaît tolobi voilà bandeko toza kokende po ete sengeli boyeba makambo nyonso oyo ezali koleka ndenge na biso bino tokataki morceau wana toyebi ete bandeko na biso bato espace swahilofone boyebaka yango ke la liste est longue mpona bino tomonaki général sikatenda akweyaki na kati na makambo oyo toyei komona sikoyo babiso biso deuxième épisode Christian Chiwewe et ses collègues là déjà baki kobakisama na liste wana alors avec argument il y a faux coup d'état nzokate ezali ba stratégie na bango alors c'est à vous na vous signaler que attention vous nos frères boyebaka yango que ce n'est pas Fatick qui décide vos sorts ce qui vous arrive ce n'est pas Félix Antoine Tshilombo qui est là-dedans ce n'est pas Félix bon on en a bien ce n'est vous Katangé vous de l'espace swahilofone ce n'est pas Félix Tshilombo qui décide pour vous c'est l'empire Imatuti. Ce sont des Tutsis qui décident votre sort. Vous voyez très bien. Nous avons en français, nous avons en lingala. Félix a décidé, même si on a commis ça qui est généralité. Nous sommes ba ministre affaires étrangères, ba premier ministre, ba Sama Okonde, bango nous sommes parce que c'est qui gagne qui décide. Il va être là et il est là. Elle va être là, elle est là. Ce n'est pas Félix. Félix n'a pas de pouvoir. Pouvoir est commencé entre les mains de Nyankero et sa famille. C'est eux qui décident. Ma soldat, nous sommes là, brevet. Félix n'a pas de brevet. On va c'est une formation. N'a pas de brevet. Vous n'avez pas de brevet. Moi, c'est naïe. Nani, Nyankero. Allez. C'est à vous de comprendre ce que vous comprenez. Donc, c'est-à-dire que nos frères, nos amis, Louba sont des jouisseurs, bazar distraits. Pouvoir n'a pas mais pouvoir est binoté. Vous, mes frères, Louba, pouvoir est binoté. Pouvoir est batouti. Et bino la plus que biso bisusu, biso potana pouvoir en côté, bino vous avez toro, beaucoup là. Voilà, bandeko bana somme kolo Congo to kende ya solo été voilà na Grand Nord makameza ko de kakuna tanti bandeko ba yebi yango to bisibino ke en ce moment je vous dis na Grand Nord Ituri Bunia Butembo est sous contrôle de l'Ouganda pour votre information na tangi bien ba parti wana nyonso tikoti kisangani eza sous contrôle ya armée ougandaise avec l'autorisation de Félix Antoine Tshilombo, après ça qui moi la Museveni autorisation quel pour la bango. Donc tout ce temps-là, Babundi Bitumbakuna et en ce moment je vous dis donc accord Félix a autorisé l'organisation na Katia Kuna, soda ya Uganda, bazakuna ba shilling ougandais nde bazo lia kuna donc mboka ezali maboko na bango. Et pour votre information, après avoir contrôlé tout, entre Menabango, Museveni et Assirant. Assirant lui dit que oui, c'est bon, ok, allez, à décider après ces ordres, Bafongola, frontière. Pour votre information, frontière union, c'est Yakuna, et Jacques fondé comme le Kola, espace Moko. Donc, c'est-à-dire que Bazik contrôle, bloquer les frontières, Bazik contrôle, il fallait éliminer, quitter. Il n'y a pas beaucoup de bino Ituri, Bunia, Butembo, Nyosowana, qui contrôle la pilona Tiango, et maintenant, ils sont sous contrôle na bango, et font la frontière, Bongisi Banzela, et comme espace Moko. Sur le binoté, moi, je vous apprends maintenant que oui, donc espace Wana, ils sont bien contrôlés par IFC, armée ougandaise et une partie de M23 sont là avec et les MRDP. Bazo pour contrôler l'espace on va lui dire que non, allez et commis déjà Ouganda. Pour votre information, vous êtes au courant que oui, Mbokawana est sur le Maboko, on a bisoté côté Kuna et comme les gens de Maboko ougandais avec Museveni et son fils. Vous êtes d'accord? Allez, c'est parti. Alors, dans le Bénin, Tokei na Katina Sid, qui vous, Tokei Bino, Maïmaleke na Katina Sid, qui vous, Tokei la Bino, en image aussi, bon mona, atrocité, crime,
contre l'humanité. Oyo, bah, M23, AFC, baza ko commettre na katina bande kona biso. Allez, c'est parti, bokamitema. Bokamitema. Ulizaliwaka hivi wale vilikuwa kai. Nielezee kwa bwana. Acha nielezee yeye mwenyewe. Ilikuwa nielezee sema. Ilikuwa kai. Banani. Wapi hapo? Kisha ulitunziwaka wapi? Masisa. Kisha ulienda jikutana hapa mkambi ya Baraka hii. Banani. Voilà bomoni ndeko mwana na biso ndenge ni bakati maboko nyoso mibale na banani na ba M23 bakati maboko nyoso mibale. Voilà bandeko mama lo sako pa ya bino malobe pa na bino oza 1 minute tokei malobe na bino zani. Ok, bonjour papa Soyala. Bonjour le sako mama. Malona zango na usiku yo bandeko lenga zoloba. Vraiment soki biso nyonso tosangani toza bomoko tobunda malamu mpona mboka na biso tomeka bato bazolanda yo biso nyonso totia vraiment mito na biso ekanisa malamu soki moto moko atie nano $20 $100 oyo aza na 100 te oyo aza na 20 atie oyo aza na 10 atie na bato nyonso baza na lingomba na yo papa ngongo yobima te ya koyede bamai mai mpona bamonda tufuto tiaka zoba ya kilongo oyo abebisa biso mboka te wapi moto oyo aza na ye congolais te ngai mpa na komomona ye ko aza na ye étranger ayaki mpa bomande kongo population bakongo telema te na balabala babimisa bato nyonso na barwandais nyonso na kongo babimisa bango tovandika totalaka zoba ya kilongo ayibaka moto onduki ayibaka sa bongo okende nango wapi mokolo okufaka bakotyai na mbongo yango na cercueil na ye osani nayebi te motu oyo akanisa to akanisa te akosi bato kazama enemi na ye ye wana bakoma okende nayebisi yo mboka na biso ekokendaka te na maboko ya bangonia bamata bakita ezala ye trompe akozala confondu parce que nzambe aza na bomoi nzambe na biso azali akobunda mpo na biso bango balakisa babakasi na bango baminduki na bango comme pepe congolais baa na minduki te na zoba président batilaki biso me biso elonga ekozalaka na biso me tozala na motema tozala bomoko bambongo mike soki totie elongo ekosunga bato bazobunda kuna Félix aidaka bango te bango balingi koede te mpona nini moto moko akosa sacrifice angaso bata chose to sapatu sanza moko asombi te atini mbongo wana ekoede mpona biso mboka mobimba soki Félix aza so na pouvoir wana te makambo nyonso ekozala susu te moto aza traître ndoki bato bakotelaka ye na ye soki baza bato ya mokili oyo to baza bandoki papa otemisa te population na Congo na Kinshasa kuna babima bakende kobera bamiyidi wana nyonso ya lokota wana soki tolembi moto oyo molongo oyo azoba dete idiot matondo mama population kotelema te parce que baza envoûté population batiela bango makambo ebele omoni occupation esalamaka bapreparaka nyonso bakotaka na bapopulation banda kala balesa bango biloko balia te bamelisa bango mai bamela te batia bango biloko na bapoubele donc ça dit qu'il faut même pas compter na masse babima bakoma bakomona molembu na nzoto bajeune bakoma ana 60 ans 50 ans na lupango ya bakoko imagine comme mutu azovanda ana 40 ans 50 ans lebi te naka na lupango ya koko na biso atika aza consciente ke vie na ye ekosuka wana donc ayebine aisa mfu asi alemba amela ne soki jododo amela ne basolution et c'est tout alekisi mokolo donc biso bato tozomona clair totelema s'il vous plaît na kati ya diaspora tolobake toza en danger bakoteli biso na banguna bakoti na ndako biso tozali bablague totonisa baeglise so balobi botya mbongo mpona soki na nini na action de grâce batietie bambongo botya mbongo mpona makambo batie mais oyo baza koloba mpona intere ya ye lobi mboka na ye ke lobi nga
un jour nakozonga na mboka wana soki nabundeli yango te nakende kobunda bitumba kuna na batuti aboyi na ye ozomona ndenge tozokomba na niveau tokomi nango matondo momo na ngai matondo mais courage. Ok, voilà, ça fait mal, courage maman. Alors tokoloba nini tozali donc voilà moi no ya biso donc nini nakate maboko na banguna atikali mutu ya pamba maboko mibale eza te tala esika nini bakomisi biso bakaya boye eza ebele na kati na espace wana bandeko bozomona bino bandeko basi bozokomona bakaya boye mwana oyo akosuka wapi baza ebele baviola bango basala nini donc c'est-à-dire que tozali kobunda bitumba oyo na banguna baye na baplan mibale ya balkanisation na libelaka bino na extermination d'une race de la race bantou plan ya extermination bandeko bozwaka yango sérieux extermination de bantu donc tozala bitumba tokobunda ndenge mondele alobaka ke oui bato baindo nde bakodirige mboka na bato sali bayebi yango et comme bayebi yango il faut bayela biso guerre bitumba ya monene na kati na mboka na biso et bino boza préparé te heureusement quelques-uns parmi vous oyo balandaka chaîne na nga oyo bayokaka bakomi kosalaka préparé bravo nzambe asunga bino nzambe apambola oyo nyonso akoma koyeba sansa bitumba oyo mais oyo aza nano na kati na badistraction na bachanson religieuse bathéâtre batiktok banani malheur à vous, malheur, je vous dis bien malheur à vous et à vos enfants et kozala pasi mingi po ete mama Congo akoyeba po mama Congo azomona mama ko ozomona biso nyonso role ya moko na moko azosala ce moment nde tozotoka boye nde tozokauka mongongo mpona koloba makambo mama kongo azomona azotala bankoko na biso badivité baza komona oyo azozongo mpe na légèreté makambo etala nango nga te mama kongo bakosaka ye te tata bakosaka ye te mvuluzi kimbangu na ntunguna bakosaka ye te bazomona biso nyonso oyo tozosala matondo na kanti bozo comprendre yango voilà mes chers amis tolobaki na kati na Sud Kivu bake ennemi bake renforcer baye ebele au rendez-vous tout le plyrotique touti batoni na kati na Congo pour préparer la grande bataille oyo yozo négligé mais bango baza déjà prêt nango bazo positionner bato na bango na ba 4 coins ya Congo ba positionner bato même à l'intérieur ya Congo et banel bazo sunga bango ka biso moko ba be na Congo babantu tozokoyede bango biso tozokoyede bango batukala Félix dibota Félix baza ebele oyo bazokoyede yango ntango toloboye bazokosilite biso bazokofinga biso kelokona pamba biso toza pouvoir tika déranger pouvoir na biso mais tozobi ya pouvoir na bino te to boza na pouvoir te pouvoir na maboka banguna boza na pouvoir te bokinga très bien. Personne entre vous a pouvoir. Félix a un pouvoir. Tes pouvoirs, ils n'allaient pas à Nyankero, Denise Nyankero. C'est Denise Nyankero qui décide. Pour te bande connaître, tout tu vas chayer wana. Baye, bakuta na kabana bar bureau parallèle. On va travailler. Biso bozo beta tolo. Biso tout diriger rien. Bureau parallèle où ba tout ti ezana kata présidence. Dirigé par Nyankero, présidente ya Congo Nyankero. On a dirigé l'opération, nous sommes salama, oh imitation de salama boy, yo sonabo, yo on a qui tourne ma bengi, yo tina batubo. Félix est là dans la jouissance, en train de prendre des alcools à gauche à droite. Le là le père moisson, le bina moisson, le là keboye, à quelque sakanana, bien tout ça. Il s'en fout comme a perdu déjà la tête. Félix a perdu la tête alors qu'on a une sardine. Sardine batia na kati ya boîte, donc ça dit que tête, il n'a pas sa tête sur lui. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, ailleurs, ce sont des autres qui doivent, mais ça doit être le camo plusieurs fois. Félix a décidé à rien. Ce sont les autres qui décident à sa place. Nani, les Batuti, l'Empire Imatuti, Bajoua, Bisso, na Katine, Bakanga, Basera, Bisso, tout peut être confiance et pas Chirobo. Et là, pour la Bimango, et c'est la Bisso, non, ce peut-être yeba, mais ça, je trouve passé. Congolais nous ça comprendre tu peux ta confiance ba kosa biso te non oza muluba pouvoir biso ba luba te boyango
Nde kolonga ka saye boya ngote boko sangate pouvoir ya biso alubate pouvoir ezali na maboko ya batuti. Donc voilà mes chers amis, je suis sûr bazo sala bazo diriger bazo kosa biso et dans l'entretemps banguna baza ko continuer ko kota biso kata pays et les autres bazo distraire. Donc banguna bazo sala en connivence avec les autres ennemis internes et biso to côté na kata distraction na bango bande ko bolunga na kata distraction nyonso oyo Félix a créé mikolo nyonso avec son gouvernement et ces gens avec le gouvernement touti oyo baza en parallèle na kati na gouvernement congolais. Merci mingi na oyo nyonso ako alandi oyo ako partager oyo azo pesa biso like na tona besoin ba like na bino tona besoin ba cœur na bino s'il vous plaît. On a besoin de faire un like na bino. Et ce sera un grand plaisir na komona ke nazo komi tokisa, nazo komi kausa mongongo pour que bino boye ba vérité. Pour bazo bombe la bino. Ba bombe la bino parce que c'est une bonne cause. Faut bombe la bino pour bango ba gagner. C'est bino boye ba vérité tout la bino awa et cause la eso ça passe ni pour na bango. Alors, to sanga la biso quoi mutu moko to ba ke bon, il est temps de se de ko la biso. Il est temps de se mettre comme un seul homme de défendre ma belle. Toi ma belle moko. Tona nation moko nana ngai nazana ngo moko mibale te ba papier toujours on ba poche ya ba mboko eza be ticket à tout moment ko arracher biso yango ba ko botra biso ba papier wana à tout moment ba boto kena mboka na yo on va dire non moi je suis né ici mboka non awa na mboka na biso ba indo bazate non la biso ba Belgique ba belge noir bazala raté ba noir français bazala raté ba noir anglais bazala raté oloba nini te ndo bopesaka mokanda biso topesaki ko botola yango bapesaki ko botola yango lobelaka bana bayebaka yango soki ozotika bana kati na distraction papa mama nakanisi vérité nyonso eyebani makambo nyonso bakosa biso pendant 8 siècle lelo ere ya version eyebani ndeko na nga soki oyebi ozwi makambo ozoeleka na mokili te soki oyebi vérité ezoleka na mokili te oza biso moto ovi na kati ya mokili te luka planète mosusu po ete vérité nyonso eya kobomba na biso te. Voilà matondo na bino nyonso matondo na basponsor na biso nyonso oyo bayidaka chaîne na biso matondo nzambe apambola moko na bino kati na bino toza kozela na kanisi le 14 ou le 15 oyo tokoya wana po ete tomeka kosala bacompte tozwi combien na kani ndeko kozala wana tokotanga nombre ya bato oyo bacontribue tokotanga meme baprénom mosusu bakolingama tokosala tuke kombono za mobimba te tozala mosusu prénom non na kamwa kombono moko totie ndenge wana po ete bamosusu bakoboya mais tolobi ntina tolobi ke tozali boza kosunga chaîne. Vous êtes là en train de nous aider, d'aider la chaîne, de sungi la chaîne. Hésiter dans votre que non, on contribuer pour aider notre chaîne. Le lac a voulu ce qui m'bambo. Comment on a papier que non, on est dans le sunga chaîne. Chaîne, on sale la mode, on sale la mode, à ça. Sur les chaînes, on va jouer, allez, va jouer dans le Jack Daniels. Biso Jack Daniels tombe la biso te masanga to beta mo kara to lubi biloko wana tozate biso tozali na vision mususu vision wana to sunga bandeko to sunga ekolo Kongo to sunga mabela bankoko na biso na bino longo nde to longi. Voilà matondo na bino tukutani lobby rendez-vous na biso na lobby 20 tele nzamba ko mema biso ndenge azo sala biso chaque jour et na vitesse mususu na bel événement mususu matondo na bino ingeta ibobo